Après avoir imposé Bellevue TV dans le paysage du divertissement congolais, après les Bellevue TV Awards, après les spectacles, Showbuzz et plusieurs productions à succès, elle passe maintenant à un autre niveau. Aujourd'hui, elle voit encore plus loin. Bellevue Candy vient de lancer son site web flixbell.cd et prépare surtout l'arrivée de l'application Flixbell sur téléphone, tablette et Smart TV. Une plateforme 100% dédiée aux films et séries congolaises. Des contenus exclusifs, des nouveautés et surtout une vitrine pour mettre en avant le talent local. Ça veut dire que l'art congolais ne doit plus attendre qu'on lui ouvre une porte. La porte, elle est en train de la créer elle-même. Franchement, il faut reconnaître une chose. Pendant que certains cherchent le buzz, elle construit quelque chose qui peut durer. Awards, production, maintenant plateforme de streaming. Clairement, la vision est grande. Bellevue ne suit pas la tendance, elle essaie de créer l'industrie. Certaines personnes cherchent juste à briller. Mais Bellevue semble vouloir laisser une trace. Et ça, c'est la différence entre une personnalité et une légende en construction. Michou ko bomisa ba fille na mboko yo nazo yebisa yo Michou ko bomisa ba fille akobomisa ba prise akobomisa ba na génération na ye akobomisa na ba yaya parce que le lenge kaka o Michou azaleli muno soso linga ko malokola ye posimba ba kisi na okotra ba prison na osama ka maboko na préférer simba no kisi simba kisi somba ona so lingi ntokoye bazate analysons ensemble donc il y a bazate Gabi ndeko tindeli madame ya le monsieur question aza comme molonga ni na yewana vidéo tu sais na quel intérêt o ya tindeli vidéo wana na yebite papa ngapi nazoka ka ndenge ozoyoka siko asape mwana na bomana ngai ete o comprendre na bomana ngai ate poza bonbon mais na sepe na kaka ak na yete na sepe na bakam na yete na boyi na ngai na ko bana ngai te wana ça ba so ko bundisa ne sila na ko bana ngai talinga te na ba simba bakisi ba pe ba so ba jeep ba futa be bandaka ba $3000 ba futa et c'est simple. Minga malunzi la mono yele lo aseke masoloza ya kurezo nyokola ndeko no forfait na tourner mais kurezo nyokola mo bika système à TV quand témoin donc le roi na ye okuto pe ka le roi masolo pe koti donc to beta masolo kaka masolo za bonga na songi mais nga na comprendre pourquoi bandeko na biso ya famille bota bazara soki likam batala biso ce qui est un problème mutumo boya bimi wobolo bate bobete kara est-ce que nga likamo pe ngona ngena lo bapela mi ko au soulever pour moi ça très important oui oh mutafinga ki belgi makolo poussière bolandete oh mutaya ki lobi azokosa pena makambuge ye mutakomaka ba film ya bela production bobete kara oh mutubo mais siko to ko défendre maman ngo sur quelle base pour bino makamno zo biso to landate siko to ko défendre ye nini ata mutu azokoloba likambo lukuta azokosa biso pe tokangaka maboko tokangaka bango balingi bongo non amika bosiko ntina to défendre mère tomelaka na biso nyonso po eza nango normal donc loko la mère azalaka na bato te donc nyonso tomelaka na biso donc c'est ça nga na tomona awa bandeko nde batindela biso balien et puis nga mo pende tozaka connecté parce que toi bata réseau tozaka connecté to beta tsoka masolo beta masolo na ko beta yo to déranger loba mika tika mwana kuna Miguel atongo beta na so to beta masolo che to check caméra mais papa zo solo là azo déranger loba papa zo solo là yo ko kota no tuna to kate lote Miguel keba papa zo solo là il faut rester tranquille. Donc, bitala.com des alara tota na biso na kala na YouTube. Na bo apé mis na TikTok parce que kuna kutu centre makam. Donc on a directement sortie médiatique. Il y a nde ba mesana ko yamba ya Gabi ba yambel biso ya Gabi par rapport ya makambo e uti ko salama o ya bombo moko. Oyo bakanga publiaki à ça qui mutakalisation papa Batou kolinga mais Gabi à lobby que il faut baper ça artiste wana suspension OK mais tant vous
ba oyo esalamaka liboso vie na ye ezalaka contraire ayaka kutu koloba na biso ke non Michel azwa ye oui alobaka Michel azwa ye oui donc makambo oyo Michel azosala en tout cas félicitations aza na nzoto kitoko tango ndenge ningisi mapuka ngo rapide shosho akotela ngo mbongo bien nazoyeba oui nazoyeba mais na oyo il faut ba sanctionner ils ont des poids des mesures tétolo non mais bien sûr vous savez Migra c'est ce qui montre que Michou c'est comme si a dominara na SB oui. C'est comme si babanga et c'est comme si on appelle ça privilège pas ou t'as pas dit nana je sais pas parce que ceux qui qu'on sanctionner donc faut na point de départ il faut banana ne pas batu oyo babanda liboso parce que eza première fois té et là liboso ça il y a ba sextapté tout le monde ba wela pe ba mibali kuna tout ça c'est-à-dire que sonika ezozongela mama sila sonika ezozongela ka sila sonika ezozongela ka sila c'est-à-dire que bango na ngambu na bango c'est comme si Michou bachaka ye na position moko bonde ti na angle na ye moko c'est comme si azo occuper sika moko boye et pourtant et les autres nde babla et les autres il y a Gabi le ko silika mais to Michou abeteki maboko ngafuna kama non mais soyons réaliste oui il y a Gabi lelo to ya ko silika pona grâce mais pour la Michou mettez maboko mais non abino il faut c'est une obligation il faut non mais ceux qui ko suspendre ba tout faut ba banda kozongi ça film mais vous savez pas comment Michou c'est comme tout le monde et d'autres ça binemi parce que nous totala bi oh mais attends ngakutu na publié c'est moins grave ngakutu na publié mais mutukutu na publié mutakala na ye mais bino so bomoni mais bobeta kara voilà et l'autre côté il y a gaba sala coup de mission azo beta maboko comme Michou joyeux voilà pourquoi pas le bapé que grâce à pas joyeux parce que ça a même ligne ngai kutu na mission moko na mekaka ko loba mo eloko ngo moke na bitin ya gaba ko loba bongo parce que ça a passé et ça te na vendre la tiango que non ya gaba comment on changer maloba bo il faut ya pe ko loba na biso que non la fille peut azoyo mais oui au contraire loba biso te que bo suspendre parce que mutukutu ya ko suspendre des artistes ozo ko prester na kati ya la belle amunene ba publier mutakala na ye oui yene wana mais bino mutu oyo a publier nde bolingi donc na mutu oyo ba publier na oyo a publier il y a une différence a publier pe kutu avant ça la chantage que na ko publier voilà na ko publier tout ce qui peut ba vidéo ngo se patinda ki to yo ka tinda ki ngo pa mwasi anda ko en privé donc c'est à dire que makamwa wana ko ne bokol ba ke vie privée ne makamne kuna voilà et na ngona TVT voilà c'est ça donc ils ont makambo oyo ba kangeli ka kuna na makamna bangu so to ngo kala ngo pété to moni pe lo côté mais mutu oyo kuta zalaki oyo kuta ti ovani boto ti oh mais non ça c'est pas possible yendele maboko yendele bravo yendele félicitations kutu ale mbongo bien gaba te même l'émission chebo azo ndisa bien l'émission le second muté kuta sala le côté bino bozo mona ke ponde ba pese suspension non wana eza muté mama wana eza ki muté mama et en tout cas na ninga mabete c'est que eza vraiment muté mabe donc oyebi place nini o Michel sur la rabino c'est ça te bayebi parce que ya wana moni temps mokile koloba ke ndeko na biso so ke sala makambu na ayaka opesa mo pourcentage c'est normal oui parce que ayaka nango yango na faut bo couvrir eza na sens je vous dis parce que ngai na kuiko ndimelo kwa ndingwana te donc mutu moko boy ba publier ki bolumbola ye ba sextape na ye obino so bomona keza ye aye même une émission pour na kolela ki na bolimbisanga et tout ça ba bien so bamona ki au PC suspension te bolobi kazwa bino et puis soto zongi sima il y a une fille a répondaka ba fan na bosan comme il pas ça bombo na live ba pesa ka suspension mais batunde ya kopesa suspension malamu oleki mutu ya ki ba Michou parce que ba Michou basaki makambo mabe contrairement ya bamba ba toi zo répondre ba internet ça la sens voilà et puis à part ça j'allais dire quelque chose qui échappait ngama muke donc je sais pas quoi dire soki yelinga na ho mais wana bana ninga mabete tonton Migra ezaba makambo oyo kotsaka ba haine na société oui na place batu ba opanda na voilà na nyalo ba yango
la même personne oyo bapubliaka ye basalisi award na bango bapesi trophée ya meilleure actrice. Oh, ya solo. Oh, mais je te dis. Mais attends, là, a gagné des trophées. Attends, là, PC va trophée mi balé na critère nini. Parce que dans ma cambouignon, c'est cause à la meilleure. Mais c'est quand au trébuché, ne l'eau remoro et boumio ma parce que moutou au hasard meilleur pour publier peut-être un sex tape n'a été. Voilà. Va publier, faut tout déclasser sur tous les plans. Carrément, dans sa compétition, il faut savoir le mot est scandaleux. Mais bien le PC Mbalama ba écarta. Bien le PC des trophées. Et puis trophée ni meilleure actrice. Yangonga l'émission on a ça dans le baka. Waneza trophée de consolation. So ba bien un trophée de meilleurs artistes. Nga isa trophée de consolation. En tout cas, on va consoler na mabeo asalaki que oza mwana na biso ko na desate. Eza na makambo ele kakanango zona trophée de consolation et consoler yo. En tout cas na dessus yo ka ba pesa ki. Ba pesa ki est trophée. Yo bien ngote des trophées zo des trophées mobimba. Nga pona ka moi. Naza vraiment dessus yo ka ye ba pesa ki est trophée. Ah, c'est par rapport à quoi trophée wa? Yangwana to ko mona voir même Vincent de Olabiso, Asili Koyambela Biso, secrétaire général à ANTPC, organisation d'artistes, pour vendre dans l'écran, pour na koya, au lieu que sur les émissions, au bakoko le bakeno, to kumisa na biso si là, c'est normal, to trouvons normal. Mais sur les émissions, au lieu que tam so au lieu que défendre ici ka oyo yozali, ici ka ngwazali zani ba comédien. Corporation ba comédien. Mais cette émission là Natalia on a été so ba bataillon ba moni onde biso totaleli yango. Eza na bêtise makasi d'émission là. Eza na bêtise makasi d'émission là. Boko ya ko défendre o ba lobaka et loko ko défendre té. Dia lobini. Vous savez un CG à lobby vous. CG à lobby vie privée, la vie artistique, et ça, des choses différentes. Oui, on accepte. C'est Jésus qui te parle. Voilà. Vie privée, la vie artistique, et ça, des choses différentes. Quand vous savez à se présenter, qui n'a qu'à émission, étant artiste, et puis, Batou Batindi, et ça, corporation, yaba artiste ayaki pour la vie privée. Donc tant la kenda qui ko défendre maman na biso ndeko na biso grâce oyo bakangaki ezalaki suite ya bêtise wa salaki o alinga publier papa batu ya libala oyo ya sali ba scandale na ye. Mais tant ya ke ikuna ba ko poser une question sur makambango lobi que non est-ce que est concerné si la té na vie artistique est concernée yété. Mais la vie vie non la vie privée concernée. La vie privée est concernée si la té. Mais la vie artistique j'ai un assez trompé. Non la vie est concernée. La vie privée na la vie privée est concernée si la té. Mais la vie artistique, on est concerné si la parce qu'elle est actrice à Silla. Voilà, parce qu'elle est artiste à Silla. Et puis, à quel qu'on attend que qui? En tant qu'artiste. Vous comprenez, Yaya? Parce que tout est na TV pour nous dire que non, Viwana est allé ici, la TV, beaucoup de mais on va sous si la PC conseil. Finalement, nous allons banabiso. Mais écoutez, déjà, il y a déjà qui n'est pas Rosani. Ceux qui est allé ici la tête aux avis privés, il y a ce qui n'est pas peut-être biologique. Tout ça bon, tout côté ce qu'on a famille wana. Avec ta famille à base. Tout côté ça. Non, il y a que pour être caractère comédien. Voilà. À que qu'on défendre actrice na bango. C'est ça. Parce que au-delà de tout, donc Matabo Kita c'est une comédienne. Vie privée, oui, on est à Moussous, mais Moutou à côté, on a deux vies. Deux vies. Dans la vie privée et puis dans la vie artistique. Voilà. Ce que tant que yo lo bagé est ici la tête dans n'engeni. Parce que tant à côté, on et puis toi beta li solo ou bien migra. Chaque jour ni to beta c'était le toi comprendre le logo. Dans ma bête. Un artiste, musicien ou bien comédien ou comédien, je sais pas. Bazala rapena li sur la vie privée. Voilà. La vie privée. Voilà.
vie oyo ekoma koétale bango mingi eza vie professionnelle na bango parce que baza bavedette ozo comprendre likambo nyonso oyo ekosalamela ye bato baotala ngo na liso ya ndenge mosusu voilà ke na mutu oyo bayebi ye te c'est pour cela même yango moni balandi ye na makala wana mpasi akotaki na prison soki voilà c'est ça parce que soki azalaki na ye kaka mutu moko simple mbele masolo na ye lingo kobetama ndenge ebetami te mais le siège alingaka akende kolanda makambo wana ti c'est ça c'est-à-dire que kolanda makambo wana eza parce que ebi ke aza produit na biso aza produit tozane besoin toki mpe toki kotika ye ndenge wana ti on peut pas lui laisser comme ça. Le temps va aller comme mon ezali. Et ici là. Parce que bazaba na aussi la paix ça va conseil. Qu'il faut baza la Vietnam, faut baza la Carabien, bana le kolopete. Ce sont ces enfants la paix ça conseil. C'est ça. Ce qu'on veut le bagé non ni ligeta la sila tena ni. Na baxelo au mon kala marambolobi. Vie, toi ka biso dans la vie artistique parce que c'est un artiste. Tango makambwana ezuye. Pourquoi automatiquement il faut écoller Sila? C'est parce que c'est une personne qui travaille avec elle. Qui travaille avec elle. Exemple. Bon, on a dit ma camion sur la table sur la Belleville. Pour te continuer moi Belleville moi le coup na moi nino. Bah quand on va moi le comment boy salami mais bino boy nango. Tala bana Belleville. Tala nino ya Belleville pourquoi? Parce que boy biki peut-être migra azalana Belleville. C'est pour cela que biso bana wana to matato kita. Baza groupe de 5 ou 4. Baza bana o le so totali bien na kati ya production SB au moins que azana batune beli. Mais bano ataka pena li boso na ye o le to biki apesi bon voir maintenant ba combo bombo. Mais ba bombo na ye. Ba bombo na ye. Parce que azu problème bino bolingi bo écarter ye non. Et azana kati. Azana donc o mato kita automatiquement quand les kamobo et toi tu penses que directement rejoindre. Mais toi tu penses que ce qui réellement pensa to ça kabatu. Ceux qui réellement pensa que même si la zalara na bakambu na bango te a tin na bango na mama bete oza certé ka kobete ka ta mesa na pena pas mais bano pena pourquoi ba sala nga voilà oza certé na ngenge ye moko pensa très bonne réflexion likambwani salami si la talba dans tout cas bano penza makambo ça non abeta mesa pena pas mais finalement janvier 2026 toko tshona ba problème soko tali babwa ki la biso kotelo mo bozo bana Belleville bolinga bango basala boy bazongsa boy mais lelo so totali au moins na ki ezolandana premier épisode moi na sila deuxième épisode moi na sila troisième épisode yango tozala ngo oye uti makala moi na sila koto ezo simbate est-ce que simba ki mutu te mais bano bali batsanga wapi parce que tango batu ba mona ngana bango c'est que bano bali ba fingi sangai mais c'est sima yo oye pour nous vendre na télévision avec un grand chroniqueur comme Vince pour boya ko cracher les bêtises peut-être battre l'émission là bien parce que tellement lisse ou pena ya battre la TV oye pour le babiso etali si la té mais na souka on yo mo soué ko baxela batuki non si la fait ça ba mon conseil parce que si la fait ça bon conseil si la fait bon conseil par rapport au il y a une pétaliété on peut ça bon conseil par rapport à pétaliété non seulement on peut ça bon conseil c'est que talié mais c'est à dire que moi quand tu ka ko luka ko mascara moko boy ba ni va parler de vérité maquillage yo on bagitaliété parce que émission est tombée solo que bon ça taliété pourquoi Gabi lobby va peser suspension ba peser suspension en cause de quoi parce que le gamin est taliété ba il peser les suspensions ba peser suspension pour quelle raison parce que talié na likambo est taliété mais ba peser lui en suspension non des fois là to beta ma solo to ba marambuto loba to lukaka ko défendre ka te pour ka tona pour ça ko défendre ka omoni eloko lobby à ko défendre. Franchement parlant, nous du côté de la famille Libota, nous défendons. Mais bango bayaka nde sentiment ya TV, ba mona bango et puis bato batala rabiso, ba komela bango, okene bien. Or, ole ba commentaire wane komarete au sali mabe. Moninga mikolo na lancer lo mona lobaki na émission na bi, bato batala biso. Bazala ba réflexion, baza rappel na makamba kolo. Ba bazo baté. Si ka to pesa na pesa bango espace, ba banda lelo koloba pe. Na suka be mission nanga neti makambo ka eleki oya ndeko na biso vinya auto le katoko lobelango bat batinenga da audio finalement c'est quoi moi que na otsa bango na sima au moins pe ba réflexion na bango au moins ndako na zaki na ngote mais
Maman Minata Tulomba Tamso alobi migra tala pona problème boy. Maman Myriam alobi pona nita. Maman Yvonne Longomo. Maman Yvonne Longomo. Tamso alobi ke migra tala boy. On voit que bazo réfléchir. Pona oloba ke te bango pe bazana makamba koloba. Alors yo ya ozoya ozi bato wana nyonso baotala biso ba mikolo bazana d'expérience à vie ni koleka biso parce que bazana mikolo biso na âge ba la mama chérie baotala bino alors yo mama tongo katola et tu viens pour nous dire que etali était aussi longtemps bato wana batala biso bazana maele ba mikolo bazana d'expérience à vie koleka biso tam su makambo to ko sala holo banoki te migra kende na ngobwe zongsa na ngobwe sima yo lingo yo ko sabona TV po yo chance ya oleka libosa TV nde biso to oleka boye bango bazaka na droit kotala biso le wa pasteur azo teya non mais on va voir la biso pe ba bololé on va voir la télévision mais oui pour banda zo kotala bi mais makambo garçon zo lo babo mona deux fois trois fois en hôtel au susté voilà parce que moi je réfléchir à ces maman bé comment expliquer nous yo ngo expliquer biso makambo nyo soketali bango te mais bato so ba suspension metali été yekuna ban pourquoi le bi ba lekisi et puis le corona ngona gila gabi lobi ono wana ka bazoni ngaba landa mishu voix eloko ya makasi nde yango wana gosse di kambala ndeko na ngai ya gabi atelemi peni sika mo pour nous dire nyonso wana tinde zo salama eza parce que ba fille wana nyonso bakolanda mishu biso te batolobi yango ya gabi lingo la biso ni que auteur ya makambo nyonso eza mishu oui parce que so tozongi sima gosse Michou a été pas dit nana. Bah t'es yebi likambo wana. Mais au moins on a la personne de Michou qui est notre artiste. Moi je la salue hein. Na saluer ici que ils ont mis au maman. À ça des missions pour nous refuser d'abord qu'on reconnaître mutu oyo na l'action ne fiske caméra de to tsebo et filmer biso mon frère. Est-ce que que première fois ba filmer yo. Na peut-être so voir Foxter. Te mais ça toujours na Foxter. Mais bon, mukolo aussi la abenga kaye que non yaka ko jouer pas nanga azaka na Foxter parce que déjà ça outaki pas dit nana ça l'action marambutu c'est ça le fils de reconnaissance kaka yelo ko wana ke moto wana po batanga action na bandamba moko jouer déjà si na aprena kango pa ya dinana alonga kuna so tali ndenga zaki pa dinana Nandenge lelo azoko évoluer pembe na mams au moins a une très grande différence. Aye na luxe to boité. Utakoza luxe akoza ndenge ye moka lingeli parce que ngape le so na luka ko vivre bourgeoisie na ndenge nanga na ko créer yango. Il y a pas créé na yango. Mais cette bourgeoisie là o ya créé luxe wana o ya créé. Oyebi ke na logiquement parlant sur totalité on ya gabi a lobi ke bazolanda Michou. Oyebi ke yango ndeza noyau mukokoli penza ya bitumbo moni 4 babombo wana mutumbo ba uteta soneti fiyo kaka grâce a jouer pepa na bela production na biso bien a jouer na bela production zosko ndenga zali na bela production ça salité te azaki bien mais sauf que tant na yé eloyo a koti na guerre wana yango na tinde etamsu aluka batindeli $30,000 aluka ba sala boy donc ya Gabriel Linkolo bana une maison de close voilà ya Gabriel Linkolo bana biso ke ay ngalo bana sila boy sila peut-être alobi yango bien tayo c'est sila au moins makamnya sezo le kana kata bana no pesi comme ba bombo eza Michou mais oui eza Michou parce que bango nyoso bazolanda ye yango na lobit tout va décortiquer makambo to tali na télé. Ça l'analyse par rapport à makambo. Donc makambo yé aloba ki émission. Eza côté ko to finga moto to ko lobo bote eza ya gabi alobi na biso parce que je n'ai pas la tag na biso ya gabi alobi na biso ke non bano yo eza ka pona Michou. Ce que biso to lobani donc c'est que Michou moto na guerre wana na kata ba bombo wana oyo bazo yoksa si la sonne. Po batunya so nga ba korana na Michou. Siko Michou ngo oyo na guerre wana. Au lieu que tam subo suspendre ye moko soit bo suspendre ye parce que scandale na ye le kaki makas bino boye na bino bo suspendre moto yo alobi ako publier na moto yo ba publier ka ye papa tozo réfléchir ndeni ne ko to tshaka moto na biso na place en tout cas nazala nga mamalo ba place na penate parce que maramno se mona non noir blanc sur papier qu'il y a d'autres enfants d'autres filles baza aimé privilégié voilà par rapport ya baninga mususu parce que
bawangani donc c'est bien ngana ila émission te ngana go charger ba chombo mais to solo la peut-être mission te solo la pour moi lancer la émission te ngana na sala et puis écoute voilà là lancer message donc ça au sala ndape na sala na chez Malunzi Mega Studio bino batu bo réagir quand na senga bino ba audio bo banda déjà ko tinda ba réaction na bino par rapport ya Gabi par rapport ya nani sus par rapport à réaction ya Gabi ndenge CG Oxygène ayaki par rapport ndete lobe na ke fungola ngo pena kuna bien botinda ba réaction na bino ka ndete ko mosala mikolo en même temps gosse oui que et pourquoi la c'est qui ah succès sur si les akafo Vinia zongi suswa ye kutu na osele mama na émission ye bena kutu bo en tout cas na osele mama na émission Vinia zongi ka gatika la ngata boy po Vini na osele mama na émission po na yambagi kaga 20 Vincent tambagi kaga 20 ka 20 ok na otala po na yo mo ka banda mundam to mo nga banda mundam bazongi aya lo before na ko na kutu ndesa bo yams ana binga yams te misa yams ko zang sangate yams na yams na bebe na TV ana binga yams na bebe yams yo mbalo faut kota na chez Malunzi Mega Studio na bebe ko kota déjà mais il faut kota susu po et yams semaine to sa ben mission oh bengai c'est là non yams c'est yams yams osala gina posa mai mba mo posa mai ça no benga yams et puis ça yams déjà que semaine to une émission et puis na web ça mundirba que to une émission semaine pour ngamu na web ça d'appel la forme mystérieuse que semaine to na émission makamako lobeza ke baya gabia boya kia lobi mwana na lukela angani na non mais écoutez on yango ne bandito cho lobawa bato ba ibisaka biso ke bolanda été botika biso to défendara star na biso parce que si on le défend pas ana mutumsusu batumsusu ba défendre été c'est ça biso ka batu nende to défendre été to tika lukuta et les karaté c'est ça c'est pas évident que ba ko sila mutu likambo boyebi vérité no bokanyi minoko non c'est ça et ko diminuer star na biso te c'est to ko contrer ko loba ko ya na vérité voilà et ko diminuer te parce que to ya ko finga te to so ko loba nde vérité to ko tande vérité na place na yango le longo ba sabino bo za déjà focaliser l'émission na ya au salle na ya bisabino que batu mususu ba koma pembe na mamska ponga la cause de défense à Bellevue. C'est ça, oui. Pour un gosse di Kamala, la cause de défense à Bellevue. Expliquons-nous, moi, pour qu'on comprenne. azwaki likanisa ko bando défendre Bellevue voilà boye bayango na ko détailler bino wana émission kana yams nangate et puis on yambisa bino te mission na yamba yams te wana ne yamba yams mais mission na osala la voix mystérieuse to solo la rango pe mission to sala voilà la voix to solo lango na otalisa bino pe badu mususu pe bayaka pembeni pa mère basekisaka ye kaka mena mitema wana oyebisenga deja tobomba wana alikampe tokutani na mare boye toyebisi ye yo moko oyebaki ndenge eza boye te mpe oza na bato ya mitema mabe ebele mika mais tola makambo nga na makambo na oloba daba mpona nga naloba bongo te naloba bongo kala mais na oloba makambo ebele bato bakocomprendre c'est ça vini na sirke to na oya koloba nga apres na oyamba yams to na oyamba mondiri banandimi te koleka so na tv nandimi te koya so koleka na tv mpo akocontinue kokosaka bato parce que depuis olongwa okenda no tomoni filme ya danger ndeti la vie de Tegra oyo osali eza nango te exact mais pourquoi oyo kolobaka chaque jour oyo kolobaka chaque jour na bémission machin sala ba plus oyo betelaka tolo non il fallait atia biso na preuve nde balobaka
parce que yo lobi ke na comment ba film même l'émission ba yambie pas Vincent alobi yango na comment ba film mais autant répéter toujours eloko wana mais c'est facile il y a esika OK au sala ba preuve mais comment la sabiso ba film yango oyo au comment et puis fala tanga biso ta deux films pamba ma bi ke seli te olie to tsaboy olie akoma na va koma atanga biso ba film oyo akoma na bien Maya Big et Sili Maya Big et Sili ba ngala yebi ta ngala réalisa tika makam susu ngala réalisa ba vini wana to yebi ban to réalisa bango na ndenga mabete na réalisa film mo bona ko RDC oh yeah ezaka idée à Jean Papa Chibo abwa ba filmer yango pas Merlin Miwa et cause à 3 films ou 2 films comme ça mais il s'est fait que mukolo lelo film on peut banité ba peut ba bien monter et puis ba tout peut ba éviter que comprenez que toi la seule là quoi toi la parler comprenez que donc toi la parler donc et ça le film o ezake au comment mais tikala koyeba na teke au film ki ngandi muta comment lelo lingo la biso idéologie que ozo réclamer na ko ba film nanga mais ba tia kombo nanga ité ozo ba pese toi doté na zo ba question zo bikani et puis makambo zo sala et comme ça nga Gesho Pierrot soto tieba na mibali na longo na ba na mibali muto kwa Cardozo joue partout et sera o musale bengi est-ce que Cardozo penza akoko ya kosala ba bêtises ndeko na biso mais to sukawa na masolo to sukawa to pesi bino rendez-vous ndeti nga gosta pesi bino rendez-vous na bisi bino na zoya na kosala émission mobimba na voix mystérieuse to beta masolo makambo tout et puis na ko expliquer bino na ya mayam sipona yango na ya mamundo na yango te na tika te miganga ke pona na émission mo fona tourner la digital kalamingi ta déjà 14h déjà tout auto silisa ngape na pesi rendez-vous na chez Malonzi Miga studio botinda nga déjà ba audio par rapport ya émission na osala pona vini parce que nazana ebele ya koloba makambo lobeza ebele penza to koloba audio na bino nde to tsanga ngoka na suka donc na ko tala nga gosse to koloba nde ka to solo ki coïncider que to solo donc to koloba numéro ekoya merci en tout cas to kutani to boka batu no boka batu kana miso wala te mama Yvonne Longombo te mama Yvonne na mama Yvonne na tota na ngoko tele déjà en tout cas ça m'a vacciné belé mère en tout cas merci beaucoup mama Yvonne mama Yvonne merci la biso la mama chérie la biso merci na bino ya Sylvine Jolie Place Bozali ma vala muyemba mama Minata Tulomba mama Yvonne Sadisu en tout cas ba respect na bino to ba ko boka te mais faut boka kaka et punition ce soir en tout cas maman la ngai Gisèle Boto maman la ngai Gisèle Longange Boto na Suède wana en tout cas maman na su Chanel moté ma papa José Zakabongo na Bruxelles ba kina ko boka te les émissions na boka kaka en tout cas maman la ngai 91 maman la ngai 4 enfants maman Flora Zakabongo na France maman la ngai Blessing Zakabongo na Belgique maman Nzeza aux États-Unis lolo timbiki sanda timbiki anniversaire il déjà sanda mérite ça ba ko solo solo la solo le katel ngandam na ngata na biso na TV ta solo le bi la TV il faut to la TV ako solo la famille boto ako solo ba ki so na mono ndeti pe la grande tilelo na ngata malunza yoka en tout cas yo liagi la malunza yoka aga ilunga tande ba ota kinga ko katel bango te katel ka shebo ne ka dopa ata la tati ba yoka shebo maintenant okata te akata donc voilà tant que donc voilà na cirque vous allez concentrer vous allez balandeni brancher vous allez brancher na canal 1 pour émission toko saison ya na biso ya toko saison ya donc double stade de France à Paris pour